Barin. Au douleur et bandaranga na libumwa wa kititi na likolo. Soki bandi du na olala te. Na olala te. Oko récupérer moi mukie bo mona soki douleur wana ekoti 3 jours. Donc au mona don changement de source au perdre la santé. On a des examens sur ça qui nyonso basala kana sala. Tamoko donc quoi ici na nazoko kalisute. Musana biso tolinga na raté. Musana biso ndeto za ezana ba o ba sepeli. Ezana ba o ba sepeli ba beti pa maboko ba lobi oui. Avanda na bongo. Tant on a zina ndako. Musana biso on ndengele sa biso nazo souffrir. Ezana ndako abadu ti na kanga ndako na ya. Tant on yo so malade na futi ndako te. Oh là 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 là. Tant on yo so malade mutayo zona ni silolo. Nazana Petro Congo, une landélation na kolia na nga. Le traitement na ngande na zo ba kisi yem ta landela. Et plus j'ai des 6. Comme malade na ngai bandi après kokunda. Et ay ko koisanga liso makasi après kokunda Diane. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette
pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Dans le jardin d'Éden, l'homme était seul. En dehors, il y a banyama banzete biloko sa mokili onza masalaki vraiment mutu asalaki yemoko mona mobali Adam mais azalaki vraiment incomplet. Voilà pourquoi Nzambe a salaki Ève apesaki Ève. Voilà pourquoi vraiment Ève a dans le baki voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. Donc cela veut dire que moi si azana importance ma casse na vie à mona mobali. Merci beaucoup. Nous sommes au mois de mars, mois de la femme. C'est pourquoi Bisso, toujours, il y a super promo. Tous allez toujours recherche surtout la théâtre, que soit bango, kotala vina bango, désirata na bango, besoin na bango, vivre nini. Toujours na kata recherche qui un peu toluka Mama Odala. Maman Odala, c'est une artiste comédienne qui a évolué qui pas Maman Linga. Pas Malinga. Et puis, c'est pas Modéro. Et par après, on a qui soutien. Tela on a soutien, même à Tabanzonzing, vraiment, ça fait moi, on a soutien. Na tuna qui mode de la kenda wapi. On a mode de la zaline, c'est une recherche. Na bengi j'ai des steps oh mira habiter un mode à la bella oh il y a vrai à Bel Air oh, non le quoi tout ça le mois de mars azalé artiste comédienne tu y a ouais pas na y to me kato so na y qu'est-ce qui se passe na vie na y je pense qu'il y a tout ça na plateau Maman Odala bonjour. Bonjour papa. Vraiment minga oluba vraiment ezalité parce que vous allez dire par exemple na nzoto moko malade et longa malade à mode boyebaki mode la yeyo merci beaucoup ma Viviane esika bozali nzamba pa molabino musale kendeli boso papa na bana en tout cas na asunga bino esika bozali ba soutenance surtout ba soutenir ba conseil Maman Odala merci parce que biso d'avance biso malamu fongo se porte Maman Odala mais quand il est belé vraiment, tout le monde a eu sur le théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Merci papa. Bon, vous avez raison. Si vous avez mon discuté, il y a 8 ans malade. Tant vraiment la malade depuis 2021. Et bandélia un mouvement à douleur bandaiti na fin na mon pays de bois quand titre au côté 2022 en tout cas on a souffert ma casse kutu ke komona kutu yo mona ngasi kona ndengo yebelinga moi bien par rapport de la combattu la temps oyo banongo na ngali suti oyo ka kipete ke na zombela donc nakokoloba nsambe kaka ni des autres ça juste
parce que les obéla et ben en 2021 ben ko tungisa nini vraiment et quoi na vie na yo be bois ka on se malade il bosse e bana gite za ki ka ke o ke bo malaria typhoid ka bon estomac bon ti na ya ko kota ti yo bois ka nga wala pa na yo ko mana yo ça c'est examen tellement ils ont moins temps o comme cycle ba yo ka nga 222 on a testé le bosso na na bela ngoti bon après laquelle sous hôpital 280 tu as au comme na 422 bon ti docteur makine ko kutana docteur atinda nga des examens alobi comme na no bela ngo pété dans la famille mutu ta bela ngo il faut na ba cause na ngo ezani nde moko asala ki ba test ensusu na ndenga ya kotinda nga alobi fona ça c'est examen ya barin o douleur e bandaka nga na libumu awa ekititi na likolo soki ebandi dum na olala te oko récupérer mwa mokie bomona soki douleur wana ekoti 3 jours donc omona donc changement lisusu operdre na santé mona baexamen nyonso ezaki nyonso basalaka na salaki kaka examen wana barende bande kotungisa ti eyo okoma na temps moko donc ekweyisinga nazokoka lisusu te bandeko mosusu baye osala intervention ya kosengela nga esungi nde kuti kosalisa examen wana osasi examen ya barin oui nasalisi yango résultat bimaki déjà il faut nazonde pas docteur atie date le 16 po docteur wana oyo atraitaka biso ye atiaka so bokuta na rendez-vous oyo il faut atia rendez-vous mosusu déjà réponse nazwi me ye nde il faut ayeba maladi ne bakangi likati comme ça koma bakisi rendez-vous ezali lelo ozosala susu baémission te pardon bathéâtre te ofai na se mama odala azovivre ndenge merci na minute oyo so naovivre nakoloba Pierrot ta mwana naza na esika lisusu moko te mwana azongi mpa bakoko na ye tant oyo nazwi na ndako mosala na biso oyo ndenge elesaka biso kolia eza kaka otourne oke ozwi mwa mokie oye olambi olie ofuti ndako donc nakoyebisa oke na moma oyo donc nazosouffrir eza ndako ya bato ti nakanga ndako na ya tant oyo nyonso maladi nafuti ndako te oh là 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 tant oyo nyonso maladi moto aye ozwanga misi lolo naza na Petro Congo ye moto aolandela soin na nga kolia na nga le traitement na nga nde nazozwa bakisi ye moto aolandela et plus j'ai de 6 donc soki amoni kuna moyen ti asala intervention ke boleka boya ozwa biloko akolia mpo na ye nde naovivre mais pour le moment en tout cas nyonso naza tonde toza boye ozofanda epai ya moninga na yo ndako place ozalaki baniongo eleki mokolo ndako place ofutelaka donc moyen agarde suite yango misi lolo azwi yo bon yaya soki totali nazwi tan eza ndako ya papa te ya mama te ke ere ozobelaki naza na baparent na kozwa kena kozwa ata biloko nakanisi na déplace nakende na biloko wana navanda nakotika ndako ya bato amotu libako ekobetama ya liboso supporta monike nabeli mingi nazwi tan nafutaka na nga ndako na facilité bon ta oyo nyonso nabeli ndako nde efutama te baza motu omona kaki aza na esengo te mais kolongwa na nga kuna ayebi ke naza na baniongo baye ozwa nga na ka malade nde nayepa misi lolo mpo atalaki kolala nga moko epuis bamaladi wana badouleur na butu eza bien te ke nalanda na traitement apres nasali nini nsima nazongi me kozonga na nga ekozalaka ifo futa ndako ya bato soki ofuti ndako te ovanda wapi mpo soki naza na esika mo boye akoki kokende yangaki nazwa biloko nabima mpo eza ndako na ye atia bato yo moko oyebi bacondition ke ata obimi ozala na bandeko kosali ofutaka bon pour le moment en tout cas nazosenga ke nzambe apesanga makasi
nabika nayoka bien mpo nazongelaka mosala nga susi vraiment naza nango na yango wana mpo mosala yango nde eza tata na mama ata bapesaka biso na malonga te kaka ya moke wana esuka ba Miss Lolo bino mibale naokaka mpe baseremo Miss Lolo bakangaka ye bizali mpo na yo makambo namoni esila bon kaka euti osama ya déjà oyo tokele ya bande bakangi Lolo ya 2 semaines eza akangaki ye mpo na nga akangaki ye mpo na nga mpo babengaki ye ake kozwa mbongo na ndeko mosusu ke esunga nga mpe nde akomi na biro ya ndeko wana nde bakangi ye. Ok, mais sikoyo eske bandeko na yo ya mosala quand même babengaka yo bayaka kotala yo to eza kaka G6 na Miss Lolo? Bon mingi vraiment oyo balata likambo na nga makasi eza G6 na Lolo. Bandeko mosusu naolobaki nayebi te eza ta misala na bango moko barezo na bango eza mosala na telefone boye kobenga motu oyo azwaki mwa temps ya kobenga ya kokonseye nga eza buibui. Ya bui buibui abengaki nga azwi temps na ye ya kokonsole nga na prière plus nani Marie-Jeanne Bolole Marie-Jeanne en tout cas abengaki asungaki mpe lisungi na ye na buibui mpe batindaki plus bebi na Sephora lisusu atindaki nani Marakuja plus G6 na Miss Lolo ye moko baoyo basungaki nga na koloba bango wana yo na modero parce que nga nayebaki na kopa modero la olongwaki epai ya malinga oyaki epai ya modero oza po abengaka yo atala yo asola na yo okoma boya mode pour le moment ayebi ke nga nabelaka ayebi na yeke nabelaka mpo tokufela mave na groupe mave oui tozalaki wana tozo baimage wana récemment wana yo ozadi alago na ndako wana vraiment nga nazaka maladi mpo maladi na nga ebandi apres kokunda eyaki kokweyisa nga lisusu makasi apres kokunda Diane ebakundi Diane na matanga ya Diane nazalaki te si okota lisusu na temps ya mave nakomaki mpe te bandeko babengaki bakonseye kaka me nazalaki kaka na ndako ya mode ayebi ke nga naza maladi mpo na groupe avant maladi ebanda nayebisaka ye ke tout échauffé na pe manana donc ayebi ke nazobela. À titre de formation nambi mama Odala amodala o binu boyebaki mama Musuku mama Yaka elle est vraiment malade. Je pense que caméraman je pense qu'à juillet moko caméraman à juillet moko Julanga moko bomoni vraiment que état na ye azavno ba regret makasi par rapport à vie na ye kotala vraiment que une jeune azana une jeune vraiment jeune nzoto nde vraiment et déranger makasi na musala na yo ya théâtre ça dia bambula boni aumeli c'est moi temps depuis 2006 depuis 2006 je crois depuis 2006 à part ndenge na be pa ya mama Linga bete sur le parcours na yo théâtre ngo kotaki ndenge nini poto yeba mpe batumsu ba yebite ha to yeba mpe vi na yo mena ki vi no ndenge nini o vi na ngai na théâtre place on a bandaki eza président Christian Petit Christian Petit voilà oui na PCM botaza na kati ya Belgique donc na bandaki théâtre pa na ye vraiment ya kozonga pa na ndako ayi place nga na ndako si akotisi nga na coupe formé nga donc chef na biso abando pesa nga répéter eza ibutu somo sozo esika mona ba coquette na ba Marie-Jeanne tout kolongwa na ngai pa ya Peti nde nakende kokota epa mama Linga nana mama na nga nabengaka ye na travaillaki vraiment nazwaki temps na groupe Toli
groupe toli kolongwa na nga eza erreur moko esamaka akende kosala nzonzingi ma moninga mosusu nga nasenga mpe ya mosusu mpo na nga moko me namona ye ndeko mosusu alelelaki nga na memi ye epesaka mama esengo te na malinga awe nde ere na ye mama asile kaka alobi ke atie biso libanda bobondela mama quand même po botika na groupe to pe bon nga pesi na ebai na ngai na kokende na ngai ezalaka soki mama asiliki ata osengi pardon na minute wana oyoko te fotikili temps bon ere asili kaka yaka plan pleine scène alongoli biso na scène ti abengani biso tokei ere toke atindaki ebioko ayaki ayaki koluka biso ke mama aza na posa na biso mais tellement déjà todécouragé tozongaka lisu te tosali kaka makambo na ndenge na biso nde tokendeli eti nazwaki mpe temps ya kovanda mpo bagroupe mosusu mpe eyaki neti epa ndeko suza bayaki baza na besoin na nga bon nazwi temps ya kovanda ti bamosusu baye te vanda nano comme olongo deya na groupe monene ifo vanda nano ozala na maîtrise otala groupe nini okokota asalaki fo eza ba 2 ans nazotourne lisu te après nde nayokota epai ya mode epai ya mode osali combien de temps epai ya mode naomeli nasali bon nakoti epai ya mode depuis 2000 à 2006 à 2015 ok amodala bato mosusu bayebi te amodala marié ou bien femme seule. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Maman Dala célibataire, mariée, femme libre ou qui peut comment? Maman Dala bota mais abalate. Maman Dala bala libale kufa. OK. Sikoyo na minute oyo nde tozolo aboy baninga na yo ya théâtre bandeko nyonso bazola no monde entier ou bamona kosoute message nyonso opesa mpona bango surtout oyo bayebi kenga nazobela bayebi oyo kozwa temps ya kobenga babengaka batuninga oyo mpe bakobenga te. Bon, nazo chaka ke susi nzambe abikisanga kaka. Nakoma ka bien, osoki na lobi na landa papa. O babengi, na babengi te. Esa passe. Musana biso tolinga na rate. Musana biso nde toza ezana ba o ba sepeli ke ero dala a omona lisu na TVT. Oh? Oui. Ah bon? Ezana ba oba sepeli ba beti pa maboko ba bebi oui avanda na bongo.
C'est comme si vous avez une baranki na baninga na yo comment. Pour ça muto soko mikolo babo epena que non baninga langa musu ba sepele neta fandi boye afana nda c'est comme ça oza ko se reprocher na likamoko tozo mona ke koko za muninga mo muta salanga boye ou bien peut-être na sala baranki na muninga mo boye. C'est comme ça la culpabilité moko. Papa toza bato hein. Monde to tambola boye yo ko beta no tolo ke nga balinga kanga. Nga pe ande na za boye na za problème na mutu te. Mais wana en tout cas sur le bien na miso nzambo kosi na mokili yo ya biso oyo na musana biso ezana mutu mususu asekisaka yo alingi yo te toyebi naza na mutu naza pe na bangunyo naza na bango kana musana biso ya théâtre ko balinga nga te vraiment balobi ke fanda penza kota ndako bazali so baza ebele baza 3 o bakolobaki en tout cas dala avanda bongo. Mais ça les belé au bayo qui passe nanga penza qui te tia sali vraiment tout qui a bengi te nazana mukie e bébé ayo qui peut passer à la lita lo biti maman dala yango yanga ba chelo dala Marie Jeanne ayo qui passe boui ti butu butu azo benga asa langa prière ayo qui passe et loko wana donc Nathalie salinga pasi timaka kuja yo benga kitozana na posa na yo ndeto mona ka yo na scène ndeto kutanaka et ça la rabiso bien que air to monoté na yo ka pasi moko boye j'ai laissé ça belelinga to dala na lingeli yo boete wana ona zotala ke yanga e ba omona ngate na sentir mais vraiment zo sentir que o alinga ka ngati na tika ko yo kata appelité. Na ba liste ya bato bazwaka soin ya maman Denise yo posa na quantité nazate lokwana président nani Elombe masomo pako ba benga kinga abenga kinga tuna ki soki nakutana kina président Elombe na FCT mais na moment ata nakutani papa si de ata ba carte silaki tozana ebele bazwa ndambo kakati. Et ça quand ndambo moko bakinda dans la série première vague deuxième troisième partie peut-être va comme la bien mususu maman odana otika yo parce que oza malade moi peut toujours tembelete maman odala na mona ko tolobi ke boui tu vas sungola ba prière maman odala conseil na sara ke mutabik sa batu liboso zaka nzambe mutabik sa batu confie-toi na ba pasteur aussi et basambela pona yo mo pesambela mingi nzamba ko ça je pense que ba twala ndepe ba prière bazali oui place naza on n'est pas ba misilolo bazana pasteur alandela ka bango ngamo ko pena zana pasteur alandela ngana ba prière toujours a obenga chaque butu to prier na ali pasteur wana zoya asalinga ba prière en tout cas naza vraiment na ba prière et loko aliboso ki nazo yebisa yo soko ozwi ba vidéo oya liboso oya kala oya koti na ba chaîne ya bandeko mususu na lelo ndengo moninga changement côté par rapport ndenge vraiment soki nzambe wana tiaki loboko te ba mama mususu pona compter na tangi na ka otuninga ba comédienne na ba comédien o basunginga ya ba nombre nga na tangi ba oya libanda. Je pense que surtout bande ko naso pa diaspora basunga bino mingi afuko ndi de kwa diaspora bande kwa diaspora lelo pena ba mukenza mapesa bango bazanga ka jamais kolia na biso awa en tout cas la senga ki mingi merci surtout na maisha ki na Irlande maman na vraiment zana bonzambe abenga kanga na prière ti atindeli ngambongo deux fois ti na sali be examen o ya bare ya fioti ngoma na la patronne Madongoma na ya Lili Muswamba mwasi ya papa na biso titikal ML mwasi ya pembe en tout cas basunginga wana oyanga ona tangi bangwana o basunginga bazana na susi nanga en tout cas tout est formé bien tous message moko lisusu moko batiste comédien et ça m'a passé kuna na Belgique toki ke Gabi Kiwaka toki ke vraiment mutu exemple aza surtout malade et puis Gabi Kiwaka balobi AVC tungisi makasi to ça ba recherche
tokutana na Devos, tokutana na Mama Vivienne, tokutana na Spaghetti, tokutana bango nanu teba qu'est-ce qui se passe encore na groupe évangéliste to yebaki Gabi Kiwa quoi d'ailleurs président ya groupe évangéliste. En tout cas na émission koya tokopela une information pour na Gabi Kiwaka mama tuntutika yo soko za likamba koloba opesi pe numéro na yo yozamala mingi. Oui, nakoloba kaka merci na ba oyo batala nga odala bazomona nga lisu te nakosenga susi na nga naza nango nano prière na bino esunga nga nazongela mosala na ngai en tout cas botika ngai te bon oyo akozala na besoin na nga benga nga kayoka nga ta koyoka numéro nanga plus 243 89 40 12 909 89 40 12 909 oyo akobenganga akozwanga na numéro wana. Nzambe asalelaka kaka kati na bato tomonaki Jésus Christ ntango akufaki corps na ye eza kotraîner encore na croix. Jésus wapi. Mais il y avait un monsieur, Joseph d'Arimathée, abimaki, azwaki Jésus, amisi mongwe belé. Accueilli, asombi tombe. Tombe on va kunda mutute, ya chair à corps à Jésus kuna. Mais na ko sabino tout ça qui na samu ba recherche mona Israël na ndaki bato akena Israël panga akenda kuna te. Balobi ke famille ya Joseph d'Arimathée si les lots ba bénéficiaka na ba mbongo moko oyo oyo kotaka na tombe à Jésus. Donc si les lots ba famille na bango ba kokolo bazwaka mbongo parce que omoni malamu ya sala etikala. Nzambe soko lingi osala pe mutu asaida pe baninga ti pe mutu. Esa ndenge moko lelo bantu nyonso a diaspora bantu nyonso kolanda biso o bosungaka pour continuer toujours kosunga parce que ma bende polaka malamu polaka te sala malamu mingi na mukili nzambe akozanga jamais kopambola yo aokanisela yo ndeko moi sta mso botaka te ta musuza maladie moko makasi ta muso de problème ona musala balba longola yo mais soki ka kolepi ou rappeler nzambe dans ma livre souvenir atali que non muto yo asunga muto asunga jamais nzambe akozanga jamais ko bikisa yo ko pambola pour petite solution. Voilà pourquoi en tout cas merci na bandeko balande biso na mbaki pour na bino là c'est comédien maman Odala vraiment aboki auti na malade tamulaï m'a dit qu'on est toujours à ça qui exemple barin alors la réponse vraiment nzambe asunga vraiment ils la barinté parce que bison to yebi prend barin ndenge salaka donc nzambe asunga vraiment que ezala bongote. Merci beaucoup na batu nyonso o bo soutenaka batu na ba prière certainement o alandi moi nzambe nyonso asambelaka na kata ba prière na yo vraiment ko bosa na te o tia mama Odala la kati na kata prière na o tia mama Odala kalba nzambe sunga ye oza capable ya kubongola mbai na vinu oza capable pe ya kubongola maladi na ye azwa guérison. Examen ce qui peut-être malade na maboka muta mukili nzamba confondre mutu wana quelle que soit gravité à maladie na libondeli na yo nzamba kusunga ye omuna ko telema zongi la musana ye. En tout cas Odala s'il vous plaît ta numéro pesa que mwamba pesa numéro malembe tu peux préfixe mutu nyonso peut-être ko benga sunga ta na prière ata peut-être na quelque chose et aux amala omingi plus 243 89 40 12 909 89 40 12 909 mutu nyonso akobenga nga na numéro wana ozwa ngai na moma oyo yango numéro na osalela. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à Maman Vivienne depuis Belgique. Maman, merci. Dans conseil, merci beaucoup. Chaque fois,
Ozap mais les quoi mais qui vous pesa papa mbote et puis bande ko nyonso baleki na biso kuna na Belgique en tout cas nzapa molabino en tout cas fille carré ma petite sœur Toronto Banzazi en tout cas ici que vous allez nzapa molabino maman maman Odette en tout cas kuna na France nzamba pambolabino ndoyi na yo comme on peut Odette Odette yango bapesanga na scène Odala. Ah Odala, ah ok. Vraiment maman Ode, maman Odette ndoyi na yo vraiment ce que tout ça mais attend la prière sungai. Atape peut-être ceux qui nous ont touché la motema na bi ko za motema mawa maman Odette. Vraiment contribution et kozala mala mon numéro en wapesi en tout cas Louison Mbala merci moi c'est asina muninga na hotel CV biadia maman bondeli kotika maman Dalate maman Cécile et si kozali balela en tout cas sunga maman la prière ata s'occuper nzamba sungio la quelque chose ata ya kolia et kosunga malamu penza merci beaucoup tokutani mbala sima ozali na prise de vie et ça là ki bongo Pierrot yalinga benge balinga mapi ma compagne a commencé à l'ox et ça le peut bien mais il faut l'ongler l'ox merci beaucoup Naïf Vipan directeur d'info ici comme vous allez tokutani malasima na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia Yesu azana bomwe Kombamba na yo Jésus Kombamba Tilobo Yesu na lingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner sangalo Napena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Bisenga senga sanga lole. Nale mi via
pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Olayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Olasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga olabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.